film ya kitoko na kati ya Bellevue TV, la vie de Tegra. En tout cas, la vie de Tegra est un film moko éducatif biso moko toyebi. Batata baki ma responsabilité. Neti boutaki ma responsabilité à cinéma. Soki mutu alingi ko se respecte te toko sunga ye. Toko sunga bino, toko pota bino buzoba penza ye. Ke bona biso lingo banda. Esi bandi. Surtout na libanga wana nzembo ezate bozi vraiment ba incarner voix ya Madichou, voix oh maman yo kakala. Kala 20 ans passé. Bosi ekwisi voix wana na mutu atuni motuna banani yo bakoki ko boma mutu. Banani yo bakoki ko boma mutu. Motuna ya mutu apamba bino bozi bolatisi yango nzoto. Mamu bomi kosa na te bozana matanga. Natala nanu malamu na kati ya enveloppe. Papa eloma bandi kotanga oh amona comme oh mezali yeko mwana mwasi oyo apakolaki eloko te atikalaki bolumbu liboso ya tata te bandeko balandi. Mwana mwasi oyo amitikaki te papa pasola elokola mondimi bianka lobaka. Dit amen bandeko na ngai. En tout cas na sepelaka na ser wana. Tango ye ayaka na évangile, tango ya bandaka verset kotako pasola. Mais pourquoi pas bandeko misusu bazaka na ba en lire ya théâtre o ezalaka na kala. Lelo maboke baby, maboke komi o ngafona bwaka jeton, ba gag o ba masasi ka bamba babandaka kosala. Ba gag o ba papa na biso simize, babandaka kosala yango te bosela biso lelo. Tu sais conduire? Est-ce que vous vous rappelez? Tu sais conduire? Bande konanga bozana zwata nini bwe wana makambu na ye ya. Wana ya mwana batusi alangwa ki. Amélie di Beaufort. Nini Castel te ezaki masango ninyo. Masango elangu sa makasa leza ya mwindu wana. Kwa ba porteur pe. Mwana opa zaki nko masanga ba porteur turbo. 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 Tu sais conduire? Prends des contacts. Baba ni la clé. Prends la clé. Moi na muninga. Yango wana moya côté ya. Ezate. Ne bozana bozo côté la corbeau parce que boyebi. Boko sala. Nzamba lala kate, nzamba lobi jamais. Mwana nanga Bellevue kanza koki kokufa victime te. Ezala na victime moko. Ezala na mutu moko to kama ndeko bana nasu mungonga pasteur de la foi nazo teya. Ezala na mutu moko. Bien aimé dans le Seigneur. Ezala na mutu moko. Oyo aya a souffraki na théâtre, a koma pas major, a kende boye. Papa elome atali mwana oya koki kosuka boete arna yo eza makasi écriture na yo eza na avenir yaka na groupe Simba oyo sila abondela ndeko nanga Bellevue toke groupe Simba ngana yo soki toke yo lokolo komaka okochaka tala ndengo kochenga na nzonzi tant toke na groupe Simba na coaching na yo atuka na kokende lisusu liboso. Bande ko balan place boza bolo ba men. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur notre émission, votre émission Lisa Nouyakebo qui est présentée par votre humble présentatrice Chancy Siana. Moi la souka ya basongi songi autrement dit IGF de tous et merci beaucoup pour la fidélité et confiance au vos akalango na kati ya chaîne Nabiso chaîne Nabino hot
bascule. Un grand merci à notre manager les plus intelligents, Papa Tigre depuis Texas, que Dieu te bénisse, et ainsi qu'à notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse. Et merci beaucoup à Bianca Zanga pour notre assistance, et pourquoi pas la maman ya famille Libota base à Londres, base à États-Unis, base à Angola, base à Brazzaville, ya Libreville, ya Kinshasa, et tout moni bongo maman Gina Mabiala na kati ya Kinshasa, na kati ya Londres, toza na Lama mon chéri, ya Sylvine Jolie, Mami Tadina, toza na Maman Germaine Makiese, toza na Mama Claudine Bokatola, toza na Mama José Lusadisu na kati ya États-Unis, na moni bongo Maman Germaine Makiese, Maman Francine Matondo, voilà, et Maman Germaine Makiese na buako isukuna na kati ya États-Unis, na kati ya États-Unis to moni Maman Francine Matondo, voilà. En tout cas, nzambe ya mona bino, nzambe ya pambola bino, bandeko nyonso oboko mataka. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Na ba oyo basala rake na bima kitoko na lata elamba ya kitoko na lata jeans ya kitoko na lata ensemble ya kitoko waneza kabongo établissement PL Paulin Lissumpa, et pourquoi pas na Ibrahim Souprassa là, le roi des iPhone. Là je vois encore établissement JNT Jonathan de Best na bango vraiment de basala rake. En tout cas na solo là allo ya kitoko na la telamba kitoko manzaka ezala bongo propre pour na kozala ingratité ya mwana. Donc toyaka tolakisaka ba gratitude wana esalaka vraiment kitoko makasi mutazo kamola bilili na mokolo ya lelo eza bongo Exode Mikebi. Voilà bandeko balandi émission na biso lisano ya kebo esika ona sakanara na ba camarade nanga o balingaka koyoka te, ba camarade nanga ya ba mama o bayaka na ba makambu moko ya lokuta na kati ya internet. Ba camarade nanga oyo bayebi na bango valeur na bango te, o bayebi esika oyo bazalaka te, donc ba mikoti saka na kati ya potopoto. En tout cas yango to balukaka na bango awa na kati ya lisano ya kebo, et to bosana te kane na zolo ba émission na ngai bandi film ya kitoko na kati ya Bellevue TV, la vie de Tegra. En tout cas la vie de Tegra eza film moko éducatif biso moko toyebi Madame Bellevue kandi banda toyeba ye série ya papa na biso Major azala kaka artiste cinéaste et puis scénariste, voilà. Donc baba biloko na ye wana ba particularité na ye wana abunga yango te, abungisa pete to mona pe Madame Bellevue kandi te to lali to lamki kaka boy bouf mama akomi na bagara comme ko binela biso bibina bina akomi ko lakisela biso ba griffe au lieu que aya ko passer message la communauté congolaise, au lieu que a passer message oyo ko sala mbongwanya na population na ye na république na ye ya famille libota, mais Madame Bellevue akoma asake. En tout cas wana ekoplaire te Madame Bellevue depuis azala artiste cinéaste atikala kaka bongo kino lelo jamais akoma humoriste. Bandeko balandi la vie de Tegra eza déjà tozomona kisongi ekoti ki motema mabe kutu wana eza na mode ya copie ya Mama Étoile na Mama Marie-Hélène na kati ya film oya la vie de Tegra wana eza copie na bango. Et bandeko na ngai film vraiment la mwende ti film ango e bandi siko pokuna tong totala tombo benga na Tegra tombo ki tombo sala bwe bandeko film vraiment de e bandi. Donc nga na kosinga kaka ba vie o ezo sala wana eza mukie wana ya ndaku na bisote ndenge tolobaka opération 100K par film. Famille Libota na yebi ke toleka kabango na ebele to komisango 200 to komisango 300 to komisango ba millions, parce que 10 personnes déjà ceux qui bo bandeli épisode moko 3 à 4 fois et ça na combien de vies bandeko na nga famille Libota film eza kitoko total akuna tonton Gesho ndenga zo jouer tata lopango total akuna Mama Étoile total. En tout cas film eza vraiment kitoko makasi bandeko na ngai tokende total to matisa lisusu ba vie ikosala vraiment kitoko makasi tombo sanate maputa ya famille Libota eza wana bandeko
papa mama yaya leki yo oza capable to no bi leki eza leki o yaza capable ya kosomba liputa leki yaza capable ya kosomba lipapa ya kosomba elamba mena mbongo ya magoda te. Pardon. Parce que soro yena mbongo ya magoda kuna une menace a été détectée, une menace et que des détectives kuna zali et que la ki sa madame Belleville kwa linga mbongo ba sortote akoloba yaya zonga teka mapa teka takwanga o babambela nga na kati internet teka tandunda defisa ta biloka mikie kokisa mbongo ya kosoma maputa mama lokwa madame evaza motema malamu akoloba ma fille na bombeli yo liputa tioko yela nga mbongo o eza scène mbongo ya masumu na liaka te yango wana bomoni tegra na age na etela ni madame Belvazo salsem makambu ya minene o mikolo misusu na cinéma ba kokosala te botela tegra ndenga o jouer rien d'autre que mbongo ya cinéma yango lelo tomona tegra ndenga za tegra rien d'autre que mbongo ya cinéma tomona Maria Longondo za Maria Longondo tomona ba daily tomona ba jeune fille na biso ya famille Libota ba jeune fille na biso ya Bella production bozo mwande baza ba alia mbongo ya masumu te soki mbongo ko uta mikili ya poto ekozala ba fan bafano basengaka selfie wana te bafani wana te bafano ezaki allo ojuaki bien boye bien faut ko sala ka boye ozamwa na mwasi faut ko yeba komi batela ozamwa na mwasi faut boye ba via mobulu te ya loyenge te biso mibali biso ba mama totalaka mbongo ya magoda te boya boso mama puta tokobelela pena liputa yango yo lipu ngai nzambe kala te nazwaka liputa nako belela ngo pena nde babelela ka pondu awa na Kinshasa na ba veni nako belela ngo na Facebook na TikTok Instagram kutu na YouTube koloba te ezala kaka bwe liputa yango yo da liputa eza déjà $30 à pamba. Famille Libota na ebike tozalaka ba femme capable, ba fille capable, ba tonton capable, ba maman capable. Liputa eza wana tokende tosomba liputa, tosomba polo, totala filme. Totala filme bandeko. Osombi liputa, osombi polo, tala nanu filme, somba liputa, somba polo. Yango wanande ekosala madame Belleville kandi fierté yango wanande ekopoussa bake nazana république nanga famille Libota. En tout cas bandeko balandi dîner de charité et les kaki kitoko makasi boende ezalaka mama vraiment ayamba maki et pas yaba mama fête les kaki kitoko makasi tomoni madame Belleville na bandeko na ye na président Hans na Mike la président Mike voilà président Mike la duchesse en tout cas bazalaki wana tellement embelé tomoni ki pe Karine azalaki wana en tout cas et ça là qui vraiment kitoko makasi boyende ezalaka et mawana yo oyo ye oyeko traiter président Hans lokola hypocrite pendant que bino moko ki hypocrisie na bino bobombaka. Avant tout d'abord, tu as dit que tu as santé, ndeka na lobaki na émission eutaki koleka kebo na biso elinge banda ici et bandi donc notre manager de luxe, notre manager le plus intelligent papa Tigre a raisonnaki azui maloba ya annonce azui ya des annonces a bongoli yango na loyembo donc hymne national nanga yango wana na place ibutu zoba as longwa na ye comédien akoma jalelo ya sila ko yembela ka sila olie ye pasa la communauté na ye nenge sila sala ba abakunki ofale ye pasa lango ya koma ko binela sila
Malheur na Gabriel atika ba mibange na ye inachevé akoma koya na ye kolobela collègue na ye aza kutu pe omona pele ki na ye parce que bango bakata ba âge na mbele ya malemba Exode Mikebi soko za même langage nanga otelanga hymne national parce que esi na bandi déjà pona kota na couloir ba camarade nanga esenga fona kota na hymne national pour esa la vraiment kitoko makasi na ebite soko za déjà prêt parce que tozo kende molo donc bomoni hymne national nange bandi donc dokota na couloir ya ba camarade nanga de esenga sana ya kebo ba mama oyo bapona koloba buzo bana tele boya elingo banda batata bakima responsabilité neti buta kima responsabilité ya cinéma soki mutu alingi kose respecte te tokosunga ye tokosunga bino tokopota bino buzoba penza ye kebona biso lingo banda esi ebandi kebona biso lingo banda esi ebandi kebona biso Merci beaucoup Exode Mikebi en tout cas kebo na biso elinge banda esi ebandi kata no kaka wana Exode bilengi nango vraiment ekoya lisusu na suka donc tokobina kebo na biso elinge banda bande ko balanzi esi ebandi esengaka moi danse moi hymne national tango ya Jampi akoyoka kata kobina kasila ngako to manager de Dix manager le plus intelligent atali moi na suka basongi songi atali lisano ya kebo akamati annonce nanga asalelinga nzembu oyo esenga te bozongi sesenga ko bande ko balandi ndeka na bande koloba en tout cas eza pasi pe mawa kotala icône kotala parce que lelo sona le tete lobi ba icône bato eza bato oyo basala yeba biloko ya malonga oyo balobandeni ba participe pe na évolution ya pays na anglais moko voilà neti côté ya culture et art tolobela na côté kuna tozona ba artiste o baza ba icône o basalelo mabe o etikala Ozaki lelo soki totali mutu boye ozo jouer le quoi papa Kimbanteke ozo jouer le kola mangobo ozo jouer le kola nano ozo jouer le kola papa na biso Seigneur Makala ba icône ba le quoi ba papa Kwedi voilà ba papa ba Kadiombo ba papa Masumu icône vivant ba masasi ka bamba o lelo batu ba valoriser ba rôle o ya obiso to benga na lingala ba kizengi te me ya ba rôle o batu mo ba 9-6 ba papa masasi ka bamba et tonaki nga samedi nazaki pa grand-père na moni ekara parce que grand-père nanga zananu na moni ekara ba biloko nemo ezalaka na ala kisabiso ba cassette mo bazana na kala ya minene boye ye misuni pena abiki ba bande vidéo abomoni o ezaki théâtre mutu te o ezaki théâtre nani na bandi ko bete parce que ngamoko étant que journaliste parce que ngana ba analyste te ngana ka journaliste. Ils ont rendu par réflexion nanga, par compréhension nanga, yangonde na yaka na yaka kotali sabino bande ko balandi. Nena fandi ce qu'on a bandi komi tuna. Bi mais pourquoi pas bande komi susu bazaka na ba en lire ya théâtre o ezalaka na kala. Lelo maboke baby maboke komi o ngafona bwaka jeton ba gag o ba masasi ka bamba babandaka ko sala. Bagagi o ba papa na biso si misé babandaka ko sala yango te ba sala biso lelo yango te ba papa si misé ba sa malgré polémique ezalaka mais ezalaki ndenge komi lelo te lelo na ki motema mabe balingi te mutu a évoluer balingi te mutu ya et puis balingi nyonso na facilité
ngaka lokwa na ina cinéma ngaka fona yebana ngaka nde na kewana na bela ngaka ka fo batia ngaka na film yangwane boma bossé yangwe boma bossa landalo yenga fâché ba paquet njinja lo yenge ye wana kendaka na cercueil na mowei na kati ya libulu ndenge moko banjinja lo yenge bazokende kuna na ya na biso nani elobino ngata CPT na mwana indungele ebina yeba ngata soye la kisini lelo tanga ebisinga définition ngo na esa no bande ku balandi na seki lo kwa na kufa ye wana kenda na enfant prodige les corbeaux de borokende bongo et na kotala ba mama na biso oyo bose respectaka boza ba mikolo ya baleki na bino oyo ba makambo ezo bima bima oyo ya tunisa talisa olieke bovandisa bango bozalaka na papa masumu moni oyo eza bozo respecter papa masumu te bozo respecter papa masumu te association comme na ngwezaka ni ay nini bosunga nga pardon ay TPC ay TPC bozo sunga papa masumu te soki papa masumu azaka moto lokola bino boni pasteur de la foi aza père spirituel aza papa ya molimo ya ba comédien oza keteli kambu oyo to moni to kokite biso ba mikolo biso pe ba mama pasteur de la foi en tout cas yo memango na nzela ya molimo bengisa bango atako sila yaka te tango bengisa bango adesevaka yo ya tuyo bengisa ba oyo baza bana mikie na théâtre ba yana nu bazwa conseil talisa bango parce que trop c'est trop. Mais lokola na bino ba mama bosangana na buzoba bosangana na poto yangana lelo ba film la bino ezotala mate ezokoma ba film kitoko bazokomela bino pe ba film kitoko mais ezokende inaperçu. Pourquoi? Parce que bolingi kozwa parti pris bolingi kotala ba intérêt na bino bozotala intérêt ya population o etala kabino te. Vous avez intérêt, il y a des téléspectateurs, il y a des internautes, au bata la cabinoté. Lelo on a lingara maman Nicole Bakata, na lingara kota la ye, na yoki bêtise, na yoki boy, na moni epe akewana. Lobi nota la ye. Si réellement vraiment naza vrai na lingara art na ye kende liboso, ba sali réputation na été. Na ko lingate. Nako lingate nano bosali conférence de presse te Corbeau a sali conférence de presse alobi ke ngakutu na yebaka te c'est kozalaka inconscient o melaka biloko makasi bandeko balandi botika tolo bango ata bongo amelaka biloko makasi botiela nga na ba commentaire pour lelo wezalaki Belleville tango midi pokwa gag nyonso comme jeto Belleville kozanga te na kati yesu ba comédien yesu ya cinéma congolaise obo crucifiaka ngonga nyonso petangu nyonso madame Belleville e kozanga te bobwaka mabe na nord mabe na sud mabe na ouest mabe nanu bosalité boko sala enzamba lalaka te nzamba lobi jamais mwana nanga Belleville kanza koki kokufa victime te ezala na victime moko ezala na mutu moko to kama ndeko bana nasu mungonga pasteur de la foi nazoteya ezala na mutu moko bien aimé dans le Seigneur ezala na mutu moko oyo aya a souffraki na théâtre akoma pa major akende boye papa elome atali mwana oyo akoki kosuka boete art na yo eza makasi écriture na yo eza na avenir yaka na groupe Simba oyo sila abondela ndeko nanga Belleville toke groupe Simba ngana yo soki toke yo lokolo komaka okochaka tala ndengo kochenga na nzonzi tant toke na groupe Simba na coaching na yo atuka na kokende lisusu liboso bandeko bala place boza boloba men madame Belleville kanja beti si la kara
Nzambe lokola zalaka ya bolingo akutanisi Madame Belleville Kandi na papa na biso Elombe na kati ya ina. Papa Elombe yaya donc ene ya ba Madame Belleville na kati ya ina. Bande ko balandi pape mouchoir ezate dit amen esika obozali. Oh là là nazotoka. Zamba kutanisi Madame Belleville na papa Elombe bande ko balandi na kati ya ina. Papa Elombe atali écriture, atali Madame Belleville, alobi oh mon Dieu. Bana nanga moko baza kuna bazo koka kokoma te bazo sunganga te. Zambe lokolo tindelinga mwana mwasi oyo sunga maloba nyaso nga na koloba ebima na nguya e convaincre motema la ye aya na groupe Simba. Par invitation, Madame Belleville Kandi a intégré groupe Simba. Ezala ki par casting te bande ko balandi dit amen. Ezala ki casting te aya ki ko luka rôle te aya ka te le rôle si la banana groupe Salongo. Non. C'est comme un groupe Simba si la coca ko retenir et l'autre te dit amen là où vous êtes. Oyo ko finga to kanzamba maudire yo. Bande ko balandi. Madame Belleville Kandi lokola papa Elombe alela ki epai ya Nzambe a convaincre motema ya Madame Belleville. La groupe Simba, wow. Papa Elomba komi. Hey, ya lule. Ah, écriture gomi akala. Ya lula komi ko lemba. Papa Elombe, webi ka l'église ndenge zalaka. Dia kase bazuli ya diverse. Bandimbe ba bonga la kasika. Bazaka na molende. Bande ko langai. Nebike mabonje ko ya. Molende bandeko. Madame Belleville Kandi azoko appuyer koto ya lula komi. Madame Belleville talobi te yaya verset o ekoma makaboete bakocha kaboete papa Elombe tala bakoma kayango boy basala kayango boy bandeko balandi bakenda ko yekola yango bayekola ka okoko kende pe na ina kuna elobi ngata jeri comme texte na ina ba orientaka mutu basala kabwe bazongi sakabwe me balakisaka mutu telo lenge ya kosa nini babenga rango nini bandeko balandi tala verset o ezobunga ngai verset o ezobunga ngai verset yango nini. Voilà, merci beaucoup mon dimi, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Kwa incarne rôle bandeko kuna na inabala kisaka mutute le lenge ya ko jouer na inabala kisaka mutute. Madame Belleville Kandi ba pesi tableau ya mawa incarné, tableau ya assassin incarné, tableau ya mwasi ya libala ya infidèle incarné. Invitation ya kate ya ma famille bandeko mama Kisi Delta papa Elombe ziboti kangala fongo la buku na makanda ya papa Elombe verset bandeko na biso ba ivoirien non chapitre bandeko na biso ivoirien verset nango mama Kisi Delta invitation ya papa Elombe. Papa Elombe afongoli mokanda atali nazana posa na yo na mwana moko ya groupe Simba. Papa Elombe atali Irsil Pechanga tango wana Irsil azalika ka Kinshasa poto femme d'affaires azo bunda na venir à tata na mama dit amen tesika bozali papier zate bandeko na ngai botsana ba commentaire lebike mbongo ya mai na ya papier ko ya mabonza. Voilà tokende. Madame Belleville lobi oh là là nakobenga nani soki balobi mama ya tonalité nakozwa mama moseka kasi mama moseka pe ya zakuna na tonalité bayebeli na tonalité bayebeli na rôle normal te atali bongo sa bien oya kolimwa na scène atali bandeko nanga toke musika te vraiment parce que mate ona mwa lekwe ko katana na kati avana yela bandeko na ngai avana yela ba camarade nanga o bazolinga ko mitosa te o ezali sano ya kebo wana tozo baluka na ba essence na poto ba o ba yaka po ba salir personnalité ya Madame Belleville. Papa le matin Belleville azali papa le mabanda ko tala bien te bandeko nanga abi oh mais ngai nazo baluka nazana mondimi nini kuna nazana bana natala nanu malamu na kati ya enveloppe papa le mabandi ko tanga oh amona comme oh
mezali yeko mwana mwasi oyo apakolaki eloko te atikalaki bolumbu liboso ya tata te bandeko balandi mwana mwasi oyo amitikaki te papa pasola ye lokola mondimi bianka alobaka dit amen bandeko na ngai atuka na sepelaka na ser wana ntango ye ayaka na évangile ntango ye abandaka verse kota kopasola mwana mwasi wa mitikaki te tata pasola ngai mpona zwa role pasola ngai mpona kutana na mama akisi delta me mwana mwasi wana na mutu na ye ezalaki ngana ya na koma kombo lobi ntango nga na koya ntango na kokoma na entreprise na nga nazwa bandimi na église na ngai nazala na famille libota dit amen là où vous êtes nazala na communauté population na nga peuple na nga bandimi na nga famille libota bandeko balandi Madame Belvine a coin azokoma kaka na mabele lokola nkolo Yesu azalaki kokoma papa elomba tala lobi oh mama koma ma fille invitation moko eza awa tozokende tozokende na Côte d'Ivoire Maman Belvine lobi à vos ordres papa bakepe kuna apesi le meilleur où est le mal o lelo boya koyebisa biso babengaka nde sila bolakela mama besi kabozali. Merci beaucoup bandeko tozo continuer wana toye Gabriel wana na mokanda ya mibale Gabriel yaka liboso awa na lingomba yaka kobzwa batemi ya potopoto to baluka Gabi, yoza na leçon morale ko sala mama de la pete. Tangu yozo loba wana ngai mwana nanga na yebisaka ye amifandela akota makambu ya batute makambo ya kisongi bango pe balobaki na mutu oyo atambusaki na mutu asala kiboye ye pa lobaki batuni yo mwana ya mama de la paix bandeko balandi alobi boye yoka réponse ya Gabriel. Gabriel alobi aza songi yende mutazo panza etake mama na kotala mwana ya mama de la paix kotala mwana ya Gabriel basa ba pe preti yo poza mama na yeti pourquoi pas obenda ye olobake mwana biso toza ba mama bon c'est pas aussi de ta faute na kitisa Biblia. La kitisa Biblia, c'est pas aussi de ta faute. D'autre part, aux homona lokola, moi, d'autre part, aux homona lokola. Voilà. Mon père, ça conseille, ezate, mais ezama be. Au moni, moi, na muninga, soki peza ya solo. Moi, na muninga, la libebi moko, otiki ya kende bongo, nzamba, kotangela mabunga wana yo, akotangela yango mama na ete. Parce que ezala rapetant toke na kosala ba mabe mususu, ba para na biso ba mona rate. Kasi para mususu a komona, aza sensible. Para o yebi ko éduquer, azongi sa mwana muninga. Makambo ozo sala yango te, ozalo kwa mwana nga. Soko yoki biso ba mama te, ozana mutu msusu ko yoka te. Mwana mama de la paix na resposa kananga yoka yo Gabi. Yo lokolo bate la kaya yo ndengo lobi, c'est que yango baby saka ya baninga, yango boake la kaya baninga ba clé de contact. Yango wana, tu sais conduire? Est-ce que vous vous rappelez? Tu sais conduire? Bande konanga bozana zwata nini bwe wana makambu na ye ya. Wana ya mwana batusi alangwa ki. Amélie di Beaufort. Nini Castel te ezaki masango ninyo. Masango elangu sa makasa nezaka ya mwindu wana. Kwa ba porteur pe. Mwana opa zaki nko masanga ba porteur turbo. Turbo. Tu sais conduire? Prends des contacts. Baba ni la clé. Prends la clé. Mwana muninga. Yango wana moya kote ya ezate. Ne bozana bozo kote la corbeau parce que boyebi. Ke bino pe ya bino ezakuna koya ko se laver te. Olobake batu babanga kotonga pa na nga parce que nga na yaka na lobaka na nga nazalaka hypocrite. En tout cas Gabriel oza hypocrite.
Gabriel oza hypocrite. Au moins na émission moko salaka batunaka yo pona Madame Belleville. Na sila olobaka ke ebeba ebonga etali yo te. Na place wana nde obima hypocrite parce que yo lobilaka sila oyinela Belleville nini. Ozaka na posa ba pasola yo te le beta bianka te. Ozaka na posa ba zwa yo te. Gabi likolo kolanda lobako ne bandeli ndinjalo yenge ye wana kendaka libulu moko na mowei ndenge moko ba Teresa ba okende libulu moko na corbeau. Bijou la reine bazokende libulu moko na corbeau. Surtout que Teresa Teresa ma colonie ba koyiba ngaye ye moko mi yibisa kala ba de ko Teresa ami yibisa makolo kala ye moko pene afaba yiba ami yibisa ye moko kala ye pena ba yiba te me abungisa nde abungisa ebunga donc Gabriel Silamaka koya ko lakisa Cardozo musapite koya ko lakisa Yamado musapite soki bango baza mabe bongo yondo za malam si yo poza mabeti yako yaka koloba ke yonde biboma boma pende ko na biso ayola zo kumisa yo biboma boma sans crainte sans honte sans pudeur etika suni na bakisa sans père ozolo bape ouais soni na yo le temps total ba Cardozo total ba la dona total ba Maria Longondo tegra kakoyo tomona yo ya Gabi est-ce que se souvient sous le film moko Allo Mundele oyeba nengo zalaka rien d'autre que Tegra, rien d'autre que la dona, rien d'autre que Cardozo oyo bino boyini wana. Skoton botala mutu maro o ezaki to incarnaka. Pourtant basala rabon le baba banako bapena ke oui, okomi pena loka Gabriel pena ninga bandaka ko sala. Boye penza bravo babeti maboko na kombo nani ya Gabi. Skobata la boelelo mutango inconsciente. Mibanga tika bango inachevé. Gabi na kotika yote kino kozongela mibange. Na kotika yote Gabi lokola Jacob akagama kina Angelunga na yo kaka boye. Ti mwana na yo kokoma kokomela yo ba filme otie na chaîne na yo mibange bazongeli kotala yo. Gabi yo koko zala mukala sila te. Okoza mukala sila te. Yo pe fozala na ba mibange na yo babunda. Penga pe na comprendre la guerre ngo pe ya sila te ndenge koma. Pardon. Mutu moko zaki na oyo. Obeba ni mbala mako tali sikoto kasande Belleville mabela pete. Famille bote kuba Famille bote zana ba élément mabe Bon moi mukoka madame Belleville kanza ko aroloba penake donc famille bota trop c'est trop bote le misamanduki. Bokola mukana ba HJT. Na moni fo ezala na Suisse. Côté quoi j'ai bandé les aramboka nyongo Suisse Faut bokende Suisse. Pobo zwa pena soin ya malamu swati Inde. Pobo ko zwa ba kao. Na mona kinoko la bisa BBC photo de couple. Comment nango babele la biboma boma. Mobali nyeso yewana tonda bobomba ki ava bokanga photo. Et patient. Et ça vraiment pas si. Si là, abauti ko komela a film moko eleki wana, malgré na kata tabla ngo si la zalaki na Mimi na Karina na bazwa le roi gag na mona le roi gag parce que zaki ba expression ezaki non ka terre à terre. Mais en réalité na kati nango ezalaki na mabomba mi makamba ko yiba ba pied.
Yako yiba ba pied. On a anglais ba bengi ba foot. Likamba ko yiba mama kolo o bandeko. Mena moni abakouk mokote aye asali promotion ya film wana. Zéro. Bo sali promotion te. Ale mamou international ozana elongi ya scène. Bimi c'est la bisona no elongi biologique na yo parce que wana nga mona okaloko lata masque. Franchement bandeko. Alongo la masque na tela biso elongi biologique na epo ye baka ba vie ya bato. Ndenge elongi ne moko komela ya scène nano ya ko expliquer te. Nano ya ko expliquer te. Mamou international ozoya ko parvenir que muto abomi mama ya ba madishu. Madame Belvi kanjoze ya ko loka mo lakela mama beli susu fwa debisu ko zali. Elamba mana chiba ou ebete lo penali susu na elongi. Na mutu oya tuni o nzembo anali ya madishu. Na bino bozi bo sali ba challenge. Bo tsali nzembo mabe. Bokeko bimisela biso libanga ezanga nzembo. Surtout na libanga wana nzembo ezate bozi vraiment ba incarner voix ya madishu. Voix o mama yo kakala. Kala 20 ans passé. Bosi ekwisi voix wana. Na mutu atuni motuna. Banani yo bakoki ko boma mutu. Banani yo bakoki ko boma mutu. Motuna ya mutu apamba bino bozi bo latisi yango nzoto. Mamu bomi kosa na te bozana matanga. Biso ata pa Richard akufaki bo yeki bo salaki be mission na be missionnette ke bozana matanga bo kufeli papa boye zuma libumulo kwa mutaleki ndikila bo yeki wa bolobaki blema bitula misusu bafandi kuna na misusu abota bongate bo yaka bolobaka bo se chapete bozana matanga mabo kilo akufi. Si la kata voyage wana ezalaki nango normal mwana kufa wana pe pa bokilo andenge toyokaki il paraît-il ezalaki pa bokilo mais wana ezalaki vraiment parce que ezana nous officialisé te mais ya madishu maman international yemoko ya yebisa biso ezalaka confirmé wana ndenge ezaka ba fierita moi c'est libala asali moi ba fier ya koboma libala parce que yokaki basango ya mobile na ena ba bébé buchuma boye ya bien coûté bakokana na mama biya te mamo yaki oyebisa biso tangu balingana ka tangu bazwilaka ye boye basalaka ye boye mama zalaka te na ndaka madishu donc a remplacer ça cela veut dire azalaki bokilo aza bokilo voilà des termes ya gabia ya ayebisa biso ke madishu asombelaka sila mutuka asombelaka ye lopango azalaki mobali na ye confirmé tangu mama kufi ya gabi olingo bongo la maluba oloba kazaki kaka likangu te azaki likangu te nana bino kaka boye ti mukolo matange ko bima o ya gabi o ngai ngana ekabuye azaki likangu te azalaki mwasi confirmé azalaki mwasi confirmé cela veut dire bokolela mama bokolela koko bokolela koko babamba bobongisa babulangeti parce que maman azate bino ne boke représenter mama bino ne boke ne ko représenter mama Herveline yaba abakouk Herveline na bengi yo combien de fois Herveline na bengi yo combien de fois kisongi na bango ba sala kuna lisano na bango ba sala kuna ya kotongo ko ya kosapo bango bazada ya ba dévoiler bango opesi mokongo wera da yemba te en tout cas wera sona za phénomène aha ye opesi mokongo batongi yo batuna bango bawangani wane zapa na bino dak bolati sango madame Belvite bolati sango yete bino tong madame Belvi kanja tali balobi o aza corbeau
azape na bolamu na eme bolamu moko ya mukie yango wana nzambe azwa en tout cas bandeko bala na zongi la mateya avana silisa tokoma okoma na suka ba osignalinga déjà azwa biblia tozonga na tangu ya Noé na kati ya buatu Noé zamba yebisi ye atinda ebwele moko abima libanda atala soki maye kauki tata Noa oyo ezali Sylvie Eseka notre CG tata nzambe eza lokola madame Belleville alobi CG talelaka nga bango moko age eza chiffre maturité yango nde salaka mutu yango nde kolisaka mutu tambo mona CG na biso ya kitoko Sylvie Eseka na peso bambote sikozali maturité na intelligence. C'est la maturité et l'intelligence qui fait une femme. Dites amen là où vous êtes. Yango wana bokoma ko benga madame Belleville kandi lelo mikolo na binonia sabazoba. Madame Belleville kandi afovani abeleli Sylvie. Sylvie. Talela ngai. Na moni lo la maye komi ko ka banongo. Kote kuna ba filme la li Sylvie. Bimisa langana no mwana moko a continuer lisusu na kobeta po ba voisin bazalaka kaka na kao se jatali na bimisa corbeau ba bimisi corbeau ayebola mumukie na vandaki na batenga na YouTube batenga na boye mutapesa nga ide oyo a forçanga ezala madame Belleville lelo oyo tala ndenge na komi madame Belleville kanja tala lobi o fo olia na ena lutu amulaite kasi na fourchette parce que soki tozolia na lutu mwa ba soupe kotika la wana aza mutu abilobela madame Belleville kanja zo tala na miso ya molimo atali na miso ya molimo nzoka korbo akenaka kolia na ndako ba voisin madame Belleville bien oya za mutu te ale bwaka ye libanda ya masuwa babwaki korbo libanda esali e palpite akemba la moko inde epa ya ba filisayo epa ya ba filistin o babandaki ko bundisa Samson wana na zu madame Belleville na tie côté ya Samson gigi imbattable balobi lokola oyo ye na kana biso ba Filistino c'est que arme na bango yangoyo tozui arme na bango tozui grenade na bango babosani madame Belleville kandi aza Poutine de l'écriture dit amen donc bino bokanisi tozui grenade nzoka madame Belleville aza na ba satande lokola ba méritocratie lokola ba le chemin du chaos lokola ba mea culpa ba dessert rival bino bokasi loka bozi corbeau bolalisi madame Belleville kandi koto na kilelo na biso madame Belleville kandi Poutine de l'écriture na ndenge ya kikala Samson de l'écriture na ndenge ya ba roi David de l'écriture l'homme c'est l'homme au cœur dit amen. Corbeau akei akena ndako ba voisin na roi ya ba Filistino benda makolo benda monyama benda monyama benda seri wana ba Filistin bazo bunda makasi bandeko Corbeau bendi monyama reine ya ba Filistino ya ba Filisai ba Filistin na lingala ezalaka nini ngai nzambe tendance dibinga yo yebisanga parce que oza mutu a Jova bino motanga ba Bible lingala mingi yo komilanga bandeko abendi mokonzi ya ba Filistino makolo mokonzi ya ba Filistino seri wana pe bandeki ko bunda azobunda na mwanda bunda muna mwe écriture ya lule écriture gaita azobunda na malembe tango asangani na korbo benje makolo ekendaka te eke reine na banga komi kosala tina gag oyo shit te
Allez, bino bozia que ba famille bota basala la promotion te bola ke la mama be mama puta zawana mama papa somba liputa tala film somba liputa 16h bandeko tozala lokola bato akisi o babangaka ngonga o soki na ke ko gumba meleki ko wana te na kozwa punition tozala motema moto lokola bango na kotala film ya madame Belleville 16h soki ebeti biso nyonso kaba misu na téléphone kaka bo tia commentaire tia j'aime tala film partager kata moi 2 secondes moko boye tiango na kati ya TikTok. En tout cas ça nous a biso ya kebo et suki awa tant on a na koka vraiment climatisé arte donc biso awa clim tant bomo na note ya na isir ta nyonso cela veut dire climatiseur Isali. Merci beaucoup Papa Tigre, notre manager le plus intelligent. Exode Mike Bitokomi na Souka. Merci beaucoup à notre coordonnatrice, voilà, CPI Darling Love, que Dieu te bénisse. Un grand merci à Bianca Zanga, ma grande sœur Pams Matondo. En tout cas, Miibi wana na lakeli bango mabe sika bakei. Pakati yo mabo kote yaya. Oza mwasi ya makasi. Okozonga. Tant que le babou bandeko, ezali kambu ya paso ekomeli, mama leki na biso Pams Matondo. En tout cas, voler côté là qui bango na katsandaku, mema qui est biloko nyonso. Donc yango moi toza vraiment n'a pas suivi que famille libota tozala na bolingo les uns peu les autres. Yango na lobi bongo Exode Mikebi, passage où ezo senga fo louange. Poete to kabwana. Ngai na sanjo la kanzela mosusu te na kolanda bobele se wana za hymne national ya famille libota ngeza normal na binela ngona kanga liputa na luketu naza lokola ibutu te azoya ko binela muninga les artistes comédiens mais ba yibie peka kama ko. Merci beaucoup Exode Mikebi na eninde na boki en tout cas ba noko se ba fini bino etali bisote bo pesa ma position biso wa madame Belleville potale sali yo wa mama na bango endeni yo midi masina uke utwa responsabilité pona ko finga boya elingo banda soki mutu alingi ko se respecter toko sungaye toko sunga bino toko pota lolenge na sungi bandeko balandi bomoni mulai na nga na akademi Dakar te esi ebandi ebona biso lingo banda esi ebandi ebona biso lingo esi ebandi yo eliye bana ya makasi yango ya ngai chef de la presse papa tika bomi ngai papa tika bomi ngai chacha mwana suka basongi botonga ngai nakoya kosukisa te ofo bible kita bandeko balandi na ngai ya lisano yaka bakatela yo 2 mois de vie yaka pe tokopota na buzoba bokapoaga bona poche namoni ebibina milimo mama ba voisin bongo te o yango elaka bana matanga maboli yango te o esala boye merci namoni nete namoni ndeti ndeti vraiment nasiliki makasi baba kwiti nyonso boya awa ici on bascule mais on ne tombe pas kebona biso lingo banda esi ebandi kebona biso lingo banda esi ebandi Exode